Chers internautes, il y a Cléboa original, contrôle technique, et ça émission Nabino et Asika. Oh, et bandako s'est passé. Et pourquoi contrôle technique? Bah, bazar na France A, bazaka na Belgique, Allemagne, bah, ebi bien, bato bakumba kami tuka. Ndeti en France, soko sombi mutuka no Asika, bah, bien sûr, maman na contrôle technique. Mais soko sombi mutuka ya occasion, to mutuka nini, il faut les contrôle technique, c'est-à-dire, bah, checker, en bah, contrôler. Bah, et bah, ceux qui sont en anomalie, ceux qui ont un problème moko. Bah, ça la contrôle technique. Et ça pour la sécurité na yomoko et conducteur. Et ça pour la sécurité, il y a batou, oyo, batambola nanzela ba piéton. Donc ça pour la sécurité, il y a environnement. Supposons que autant la moutou kano bonakata autoroute pe au mona, pas moutou pe katelan. Donc problème pe ko zoyo. Alors, contrôle technique na France c'est ça la mara chaque 2 ans. Après 2 ans, il faut ça la contrôle technique ya moutou kanayo. Ce que c'est le contrôle technique à Moutoukanayo et que bah monio na moi problème soit m sous phare ils ont un problème to franc et to logo mogo ou ça là contre visite donc c'est-à-dire bah zong sango li sous bah réparer en haut il y a moi na s'inspirer qui nani wana comme un sociologue na s'inspirer na moi technique wana et ça na bato belé baza ko lekana na ba média baza ko lekana na TV na radio surtout na internet Aouti nanda kuna la muki a sokole longita et gamba moko a diffuser bino information à lukuta. Alors on a que conscientiser bino to zonga nanzela. Ozala pour Félix, ozala contre Félix, mais diffuser les batou vraie information. La vraie information répond à la formule qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi et avec quel effet. Au batang sabition sur la classe to ebi. Ceux qui peuvent éviter tout na bateau ba ebi. V César Nga Diazali a copé ko la kisayo. Comment créer une information? Au taper au luki ba journaux, luki ba livre au tangi, au léo yaka boudi ki boudi, au tchel bat information lukuta, ba tout temps batala en premier lieu et zakana ba victime. Mutatali mbala moko makanisine baby. Or yonde mutu au bomi. Et ça le gars médecin azui kisi amabe a chubi batu ba kufa. Bato batika la sima, tant vérité ko ya mais vérité et ko ya la sima mais ba dégâts et ça la maka. Yango on a bi contrôle technique et pour na ko corriger pour nous redresser, pour nous conscientiser. Quiconque veut passer à cette émission, il nous appelle sur le numéro qui est affiché là-bas, en bas, oui, on s'enregistrer. Même si tu es un chroniqueur, ce que l'ingénieur vient alors au défier d'une manière intelligente. Ce que vous allez pasteur a tricherté, yaka, tout ça une mission. Ce que vous allez politicien, tu viens. Ce que vous allez musicien, tu viens. Et alors, au monde qui est en Oleki, peut-être quand ça qui m'a bien, mais peut-être au Bimiso, au Bitala, au Ezabomoni, qui est corrigé, au Rosong en norme, contrôle technique et pour Nabino. Tout le monde est d'accord, ici à Paris, sur Cléboa original, contrôle technique, désormais dans vos maisons. Et alors, bon, ça vous rend très bien. Merci, je vous remercie. Omitala, omoni combat on est ici là, ngai nazalia bazotala nga ba combattant. Combat en France, biso tozalaki bato to fula ba combattant. Misu tozomona ba otya ba minokwana, bazo bima liboso ba miko, babando kokokutu kolobate. Babando koka kolobate. Do so bolingi botuna ba Pierrot Itela, Volcan, Martin Sali,
bakoyebisa bino biso nde ngai nazoloba César Ngadi donc nga mutu na fula ba combattant atango wana combat kutu eza jeté donc ngai combattant ezala kutu donc ya makasi ba nanga kolabo na banga kite oh. Mais yo somona fiston mutu a boto na kata palena mutu ya côté na ndako na boto donc nga nazala na Paris nazana parisien donc grand père parisien donc mutu oya ko sala nga kutu mabe a telobaki na mulili moko bo o bambinga pla mo na dikosi donc na kufi sur place na moniote mais yo sala nga mabe nga naza parisien nazala na kata Paris wana o changer mboka donc bazozo penza babetio na petit déjeuner babetio donc na déjeuner babetio na dîner babetio na souper donc bakoma oluka otina katia musala donc okimina musala na soko sala musala okimina musala parce que mutu ako bangisa mutu na poto azaku tuté donc déjà moi je suis collabo Félix Antoine Tshisekedi fier de l'être donc nazo revendiquer ngo liboso to bando ka soni babi collabo moi nga naza collabo te parce que zaki kanambe zai wande nga za fier nazali collabo ya Antoine Félix Antoine Tshisekedi parce que azali mwana mboka il faut tous aller en collaboration donc naza vraiment collabo à 100% na Félix Antoine Tshisekedi parce que aza président na biso 5 ans a kolongwate aza président na biso o to bando ko luka ke Congolais comme na esika wana Congolais comme une sikawana donc nazomo na réseau mogote mututo dotolobite ke batutu baza ba collaborer tingai c'est les aïlos moi mukete biso nek to wita na Paris awa to kende kuna ngana za déjà nazala déjà wa donc to zali déjà fiston to kende dudu swami to kende à part wana siko donc bato bazala ba méchant donc soka ko lia yo fiston a beaucoup tio de nazana petit na Ivi Aponga Robingele Botu Gisi Mwanga bango babetaka na ba maître au mona o maître akangi maître mitif maître afukami à part wana to kena ba maître tozali na chura mbomba zali tozali na Njube maréchal Njube azali tozali na maître Tamar ba maître solo donc tozali ba maître bazé et belé oyoke donc c'est omoni kun makambwana omoni pe kombango elala ki bien payé donc kombango elamuka elamuki na ndenga mabe elamuka donc siko net bango balingi to bando boma na biso donc siko omoni eza kuna sens te donc et puis so batuni bino bozo wela nini pour na Félix Antoine Tshisekedi Félix Antoine Tshisekedi aza premier combattant yemo déjà combattant bando tambola contre Kanambe siko azui pouvoir siko bino yo siko yo za combattant ozo bunda contre combattant ozo mo eza logique te donc bango moni bato ba sa na ba comment ça ba buzz ba comment ça na ba on est théâtre de chez nous et puis avec Félix Antoine Tshisekedi oh liboso ezaki Kanambe bana ya Kanambe Rwanda oh pensa donc est-ce que logique ça donc yo ozo bundela ndekono omoni ngata na omona batu wana omoni ezo sexanga parce que ba vrai combattant bazali oh bazo sala wana ba faux combattant ba vrai combattant net ba Rex Kazadi Martin Sali Volcan oh nazotanga ba vrai combattant oyo banda ba combat bazali banda kala Bachili Mikobi ngana yebi ba combattant o tu ba banda ba misu baya ba kuta biso ba misu bazali ba combattant te bazo Holanda ba combattant na sima oh wana zo aza président de la République aza invité par roi Mukonzi donc roi ya ba Belge donc yo siko oyo akosazarde oya soki tala omoni wana eza distraction totika distraction biso toza concentré na makamba mboka ba distraction omoni combat o biso tang biso ba okanela biso ngana za kolabo mais combat silat combat ezalaki kala combat sila omoni siko ba misu baza ba osala ba makelele ba misu baza côté misu mais kala combat ezalaki moko do biso to renya to bunda na ba combattant kutu donc bazo kanela biso so bimi donc bonsoir et bienvenue sur votre émission Contrôle technique au Bolandaka sur Cléboa original. Il y a grand prêtre César Ngadi. Le Lotoza lundi 9 septembre donc 2019 9/9/19 et ça coïncidence té na plan Nzambe parce que hasard est raté.
Bo talaka biso sur Club Original déjà bo messani c'est moi Fiston Kamono. Les autres on parler deux sujets donc c'est-à-dire message il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo a s'adressé qui lobby na RTNC1 botala kango na Congo biso pe awa na diaspora tolanda ki yango ayebisa ki ba dirigeant ya sika keno premier signe visible ya changement ekozala oyo ya comportement na bango pe ya compétence na bango. Alors deuxième sujet na kati émission oyo la visite officielle, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo aza invité par le roi de Belge, c'est-à-dire le 17 septembre, président Fachi a kozala a rokita na aéroport à Zaventem. Tension déjà, ils ont Komata, na Paris, na Bruxelles, na Londres, partout tension, déjà en pleine ébullition. Alors, tu as na quatre émissions oyo. Alors, les longues émissions oyo na Yambeli Bino, Yemoko responsable. Il y a Cléboa original, vous voyez bien, Venanga Kati, Venanga Montikile, Vie César Ngadi, donc, tu vas débattre parce que Azapé n'a pas idée à couper ça. Bonsoir César Ngadi. Oui, bonsoir Fiston Kamono, donc vraiment ravi. Nazala invité Nayo, vraiment na landa émission Nayo, et puis na sengi na okaka au contenu na professionnalisme Nayo, dengo mesana donc. Mitou n'est pas na ma réponse n'est pas nangai. Ouais, merci beaucoup Kouloutou. Nayoki Toban Bosso na premier sujet, c'est-à-dire président à Salaki discours lobby et les gars qui na télévision nationale congolaise RTNC1 et puis ils qui relayé na ba chaîne Mususu. A ABC ba dirigeant qui premier signe visible et à changement ezali comportement na bango et puis compétence na bango. Est-ce vraiment vrai? Message Joana, il y a vraiment effective et puis il y a vraiment respecté à 100% auprès du ministre Asika, il y a gouvernement, il y a Sylvestre Ilukamba. Merci pour la question. Au moni, l'homme sous Batebele, présent intervention na Yoana, il y a vraiment intervention, il fallait seulement pour Batebele, Fiston Bazo Kanisa, Mbokango, président de la République, car il faut Asala Moussala. Président de la République, Aza président de la République. Mais Batou, surtout Baza tout autour naie, il faut basa la paix Moussala Malamu parce que président de la République Moutouazoke n'a pas ministère surtout est Asala. Donc il fallait message Wana Ezala. Et puis il faut y que Mboka Nabiso ça fait 18 ans. Même avant, c'est Bebagi Bandakala. Donc, tâche et facilité pour la président Nabiso. Donc, il fallait vraiment discours Nabiso Petoré. Donc, Eko Salamandenga lobby. Parce que, Moni Fiston, ministre Bazana, gouvernement ou Ezana Yailunga, Ezali gouvernement ou Ezala Gineti Akanambete, Ezali gouvernement Oyo, ministre Bati Bangoana, Ezali. Kanambe mutu apesaki ba kombote kanamba apesaki ba kombo ba boshap ba mova ba nani oyo wana batu babimi à part tokolo ba deux personnes to moni net batu akala. Donc je pense que tout le monde est d'accord bazali batu asika pour dire que batu mususu pe na mboka wana bazali pe bazalaki kanamba bandoko lingocha bango te to moni ata ezaki surprise batu basatandaki te que ministre ezala ilunga ba moni mutu moko o kazali compétent mais na Kanambe cause la compétente parce que Kanambe aza mutumo déjà aza muyibi donc yeba que l'exemple l'exemple vient d'en haut de so mutali kolo aza exemplaire mutase akoyi ko sala makamba nyamu nyamute donc pour répondre à ta question et que sala mandeng président de la République à lobby donc parce que ça jeté parce que yé idole nezali le peuple d'abord pour peuple wana ezala d'abord il faut gouvernement wana et Landa, président de la République. Et puis de toute façon, le gouvernement, il y a coalition. Coalition, FCC, Basangani, na cash, Basali Moussala, mon continent, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, il y a un bango directive, na masolo, surtout Landa. Tout le monde déjà préva, na 100 jours. Le gouvernement, il a quitté. Mais Moussala Salamikaka n'a pas médiocre au Bazaï na Kanambe pour dire que Bango Bazaï na volonté il y a Moussala parce que Kanambe abandonne Moussala abandonne mais avec président Nabiso
oyo akokende ke oyo akomokende libanda présent lobaki yango clair ntango asalaki tout premier voyage ne oyo akokende libanda akozala écarté oyo mpe akomeka koyiba ndenge babanda koyiba na kanambe donc yebaka ke bakokanga ye parce que état de droit ezali et puis justice ekosala mosala nango. Mais est-ce que ozomona te ke victime mpe bakozala donc d'une part ministre tout comme pas victime bakozala et population na pese exemple ndeti deux exemples bazui bazongisi azia sur Rouberwa na décentralisation. Est-ce que moi te que sujet local ndeti minembo ça sujet moko chaud est-ce que cause na ba répercussion ba retour na pese sous exemple mususu ba tché master na bien Thomas Louaka lo Saint-Jean la ba tché ministre ici enseignement supérieur et universitaire. Bah, déjà, niveau de dégradation, il y a enseignement dans le Congo, bah, professeur, bah, ça corrompu, recherche des armes. Au moment où peut-être, bah, ministre, peut pas cause la, bah, victime, lobby, au moment lobby, ego, ça, peut-être, et bah, changer, bango, mais, bango, bah, ça, il moussa bien. Potok banana na Rouberwa batumsu ba comprendre c'est vraiment stratégique donc Rouberwa fallait ba zongi saye wana pour Rouberwa soka zongi wana ezali na tina makamsu tokoki ko dévoiler te mais fiston toko zongi l'émission oyo tant makambu oyo batieli Rouberwa wana ko salama toko zonga l'émission na ko expliquer yo donc pour na masananga Thomas Louako d'ailleurs na PC bambote omoni nangi lo balikambu muto na yebi Thomas Louako na yebi donc ti tozokola ti to asali ba chiki ti tozalaka na ye donc na famille na bango na ba masa tu ba yebi azamuta logique omoni logique na kanambe ezalaki te donc yoko ya wana oyina ba so parce que Thomas atanga ba chiki tant biso tu ba misu bazana mikilito okene ba mouvement banini Thomas abano tanga chiki atanga chiki azana appartement nekuna na menil montant atanga chik donc aza mutu azana ba logique moko boy mais tango ozo sala na kanambe c'est un grand fa quoi numéro 1 ya mboka na biso oya yiba neti kanambe azate yango na batu tout babanda iko yiba donc kanambe aza poursuivi bako kanga ndenge na lobaka ki fazo masolo na mbutu to na dikoso wane ko mankete batu bamona on netije donc tango oza na kanambe yo soko zo ya balobaka oye na mboko zo mona ke bazo bina na loboko à droite na loko la droite il faut landa kanambe tangu ye azako yiba yo zako yiba te azomona yo zona ba logique ou bien ba bomio ou bien ba longolio ati Rwanda na place azo yiba donc ozomona yango ozomona ba ministère mususu na ba ministre mususu na ba to mususu bazalaki na nini malgré bango batali bo ngana so musala malamu mais omona na salibo ba oyebisanga osali mabebo na bo bon so basande bazolanda lokolo ya numéro 1 na bango ndenga bando sala mais na zeb sao batutu ba osana kanambe baza ba incompétent ou bien baza batumo ba miyibité ba bando sala parce que c'est système wana mais je vous garantis avec Félix Tshisekedi makambo ne gozalate donc masa nga Thomas Louako kutu makambo ne gozalate masa soge okina ba masolo na yebi ke osala mateso okina ba masolo na mwana mai odie luba quoi to yo tikolo orange mais na yebi ke osala mate parce que aza compétent akosala te parce que azo sala boulot bomoni boulot sali na ba makambo ya infrastructure abo monite asali boulot et puis azo sala boulot azali l'un ya batu oyo basala na kanambe baza compétent ezali te po aza masa nga mena yebi mutu na loba aza ba logique mais soka bando sala logique ne wana te parce que ata sala logique e osala lo mote pas kanambe abando zwa batu oyo ya tinate oyo kuta tinate botana batu ko net makila ministre lisanga bonganga ministre busuma te ki ministre ngokutu ezaisu na tina mote atana zaina kana petit nanga dudu swami dudu la lobi ke vie ba ministre siko penza ozotala kuto ko kuta na nzelo doublé o ndi mateme ba ministre ozo sentir penza ke minio kansi batu lokola lisanga bonganga et ou bien ceux qui makila na gouvernement bako ozonga jamais parce que ils allaient gouvernement mo sranate et puis bako sala musala et puis to komona ke ba congolais bako sala musala bando sala musala te parce que exemple bando uta likolo na likolo kuna muto bando bepsa nyoso tout noyau ezalaki kanambe muto ezalaki mabeneti ba changer ba tout bako s'aligner bon siko ve par rapport à la logique wala nde expliquer bato siko soki ndeti ministre aza ici na FCC a déconné balongolier est-ce que remplaçant a out avec un FCC
Pour ceux qui ont supposons que remplacer ça peut sous FCC à déconner donc babando puiser dans la même source ou bien bah on peut changer babino le gars bino bah continuer toujours à déconner donc pour l'intérêt de la nation le peuple est d'abord est-ce qu'il y aura possibilité bah soit tirer na place mususu pour na quoi ça continuité ça malam temeza kota bazana kota na bango il faut respecter ceux qui ont asali mabe à longue bazwaka côté on a mais fiston kozuzwa sakutu mutu te moni bato ntango bazala déboulonnage ekozala parce que tozoke na bango ka 1 an soki koki déboulonnage na ba niveau nyonso tout ebandeli ya sika masolo ebandeli ya sika donc ekozala 100% IDPS bato malam bato wana baokendeka na 1 an ezokende bango après tokokonte susu na bango te bango tu bakoza virer ale bato ya sika baye ezala kutu ndenge eza kutu ka soki balongwe c'est normal il faut kota na bango za respecter bakozwa kaka kuna mais moi je te dis mutu akolinga a perdre musala na ozate parce que soki na Félix Antoine Tshisekedi ozwi un fracata na masolo ke ozwi déjà maboko komi na kazi ya mabe ozonga su na nini na politique okei libela donc mutu akuri kolinga te ke abebisa musala po ba o bazana ba ebike avec Félix Antoine Tshisekedi des agitaires bako tosa donc musala ko salama na ndenga malam. Alors fidèles téléspectateurs, si je le permets de les dire bien que tout ça sur le net. Donc, Boza Olanda ba propos et à César Ngadi, Ngate Muna Ebisia Loba Bongo Yemugazo Loba parce que c'est le professionnel aussi et puis le responsable de ces sites. Alors, la logique toujours émission Anna, to kotis qu'on a deuxième sujet, est très sensible, c'est-à-dire le 17 Yamwa Oyo. Hein? Donc, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est l'invité officiel Yarwa des Belges, à Guanaza 20e. Mais le problème, c'est quoi ici? Déjà, combattants, bande qu'on a vu sur la diaspora, que Bruxelles est comme zone rouge. Ceux qui ont Moutaï de paix, soutien, association, Robert Tayo. Alors, tonto yeba. Plus quand tu passes en 5 minutes, la façon dont tu argumentes, tu as collabo. Donc, président Zoya le 17. Est-ce que vous avez tombé dans la guette à pince, c'est-à-dire ne fracata na mutam baba combattant ceux qui président. Donc déjà moi je suis collabo Félix Antoine Tshisekedi fier de l'être donc nazo revendiquer ngo liboso to bando ka soni babi a collabo moi ngala collabo te parce que zaki kanambe zai rwandais ngaza fier nazali collabo ya Antoine Félix Antoine Tshisekedi parce que zali moi na mboka il faut tous aller en collaboration donc naza vraiment collabo à 100% na Félix Antoine Tshisekedi parce que aza président na biso 5 ans a kolongwate aza président na biso o to bando ko luka ke Congolais comme na esika wana Congolais comme une sikawana donc nazomo na réseau mogote mututo dotolobite ke batutu baza ba collaborer tingai ezali mututu azana droit na mais ça la critique ça la revendication ça la peut critique mo constructive eza na nzela mais o tozali ko mona vraiment sikoyo ezopesa nga pasi na maona motema na kokoma na kuna o zoloba ke o soki ndene o mitala omoni komba one sila ngai nazalia bazotala nga ba combattant combat en France biso tozalaki bato to fula ba combattant misu tozomona ba otya ba minokwana bazo bima liboso ba miko babando kokokutu kolobate babando koka kolobate do so bolingi botuna ba Pierrot Itela Volcan Martin Sali bakoyebisa bino biso nde ngai nazoloba César Ngadi donc ngamutu na fula ba combattant atango wana combat ku déjà jeté donc ngai combattant ezali kutu donc ya makasi baba nanga collabo na banga kite mais yo so mona fiston muto ya boto na kata palena muto ya côté na ndako na boto donc nga na Paris na parisien donc grand père parisien donc mutu oya ko sala nga kutu mabe a telobaki na mulili moko bo o bambinga pla mo na dikosi donc na kufi sur place na moniote mais yo sala nga mabe nga na parisien na kata Paris wana o changer mboka donc bazozo penza babetio na petit déjeuner babetio donc na déjeuner babetio na dîner babetio na souper donc bakomo oluka otina katia musala donc okimina musala na soko sala musala okimina musala parce que mutu ko bangisa mutu na poto azakutu te et puis avec Félix Antoine Tshisekedi o liboso ezaki kanambe te baba na kanambe wande o penza donc est-ce que logique ça donc yo ozobundela ndeko no omoni ngata na omona batu wana omoni
ils ont sexanga parce que vrai combattant bazali oh bazo sala wana ba faux combattant vrai combattant net ba Rex Kazadi Martin Sali Volcan oh nazotanga vrai combattant oh yo banda ba combat bazali banda kala Pacheli Mikobi ngana yebi ba combattant oh tout banda ba misu baya ba kuta biso ba misu bazali ba combattant te bazo landa ba combattant na sima. Mais Bruxelles ils ont quand même terrain OK Bruxelles baza bandeko na Bruxelles les a eloko mwa mukete biso nzo wita na Paris awa to kende kuna ngana za déjà wa donc tozali déjà fiston to kende Doudou Swami to kende à part wana siko donc bato bazala ba méchant donc soka ko lia yo fiston a beaucoup tuyo de nazana petit na Ivi Aponga Robingele Botu Gisi Mwanga bango babetaka na ba maître au mona o maître akangi maître mitif maître afukami à part wana to kena ba maître tozali na Churambomba bazali tozali na Njube maréchal Njube azali tozali na maître Tamar ba maître solo. Donc tozali ba maître bazé et belé oyoke donc parce que ta omoni ko makambwana omoni pe kombango elala ki bien payé donc kombango elamuka et la muki na ndenga mabe et la muka donc siko net bango balingi to bando boma na biso donc siko omoni eza ko na sens te donc et puis so batuni bino bozo wela nini pour na Félix Antoine Tshisekedi a sa premier combattant yemo déjà combattant bando tambola contre Kanambe siko azui pouvoir siko bino yo siko yo za combattant ozo bunda contre combattant ozo mo eza logique te donc bango moni bato ba sa na ba comment ça ba buzz ba comment ça na ba on est théâtre de chez nous OK politique eza théâtre te au mona bato na tout ba au mona na za na tina na tanga babilo ba kombo na ba honte le 16 on au mona kata moko te baroyate mais omoni bango omoni combat et comment neti fond de commerce moko boye et comment neti vitrine moko boye ba mona ndenge ba sa ba vanter tant ba moni bango bazo benga ba to mona ki et comment on peut ça omoni le 16 wana wana zo aza président de la République aza invité par roi Mukonzi donc roi ya ba belge donc yo siko oyo ko sazarder oya ce qui tala omoni wana eza distraction totika distraction biso toza concentré na makamba mboka ba distraction omoni combat o biso tant biso ba okanela biso ngana za kolabo mais combat silate combat ezalaki kala combat sila omoni siko ba misu baza ba osala ba makelele ba misu baza côté misu mais kala combat ezalaki moko do biso to renya to bunda na ba combattant kutu donc bazo kanela biso so bimi donc zo ko bimate. Donc tinga mona vanditi na yebo na vandi parce que nazali na logique kala omoni Kanambe tanga bayaki omoni tolinga te Kanamba va wana ayaki président biso to chakete bazwa ki wana ayaki wana ngana bagi non na démocratie ndenga na journaliste il faut na legisa bato Kanambe pe pepe de baleka bato pe nani baleka ba commandant ba combattre pe belé ba saderaki donc mais ona wana yo legisa mutu ya pepe de Alexandre mais ngana bandoko legisa bango nazo leksa bon parce que mututu azana droit ko lobezani na poto le peine na finga batu ba leksa kaye donc ngape na bagi bato Kanambe tant siko na monique Kanambe azo respecter sous constitution te akomi na suka mandat na ye akomo sala ba manœuvre nyoso bando sala bato bakomo kufa ba mukendi après na ko changer na bi Kanambe ba mona bato ba yuma donc biso faut changer na ko changer bala moko na koti na masolo ke na komo ba penza ke Kanambe fois que parce que alekisaki déjà délai na ye ya ki présent ya ngona na o baluka après ngana za fisson mutali boso presque donc tout président de la République actuelle a comme tout même pas tout na boule que donc ba comme ngana na déclarer que président de la République na biso oyo a oza présent obi que son azai passer mbena bima prophète hein oui bien on a déclaré na que président na biso oyo combien de batwa finga net n'importe quoi yango salama mais omoni fiston dona zapena calme omoni makamsu tozolo bango net lo yenge omoni bato tu ba osala makambo wana ba oza confondu omona dans 2 ou 3 ans ba ozonga na cannabis parce que makambo Félix a osala ezala kuto olingo lingate comme apenzo ba msu ba osenga pardon président makamto mondo sa tozo baté bon talaka 7 mois 8 mois pamba école gratuite ba soda soins médicaux na bana na bango na ba famille na bango ba tongole bango école quand kokoloma ezala raté ba timai donc bozomona makambo ezo sala meza po na peuple
ozomona po na peuple na kanchachi ba soda kutu ba officier te ba sous-officier ba tongi ba pesi bango ba ndako donc au moderne et puis siko ba soda na ba fonctionnaire bazo somba ba magasin et tongami au PDG Chabani Record donc wana za jeune frère nanga parce que na tanga na grand frère aîné Gilbert Biladi na pesi bango ba mbote asali boule tala Chabani abimaki kanamba bandoko lukene fratani kuto akanga même télévisionné akoma ine Angola tanga kokuta na président Angola izaka tala ba ida sali siko ba fonctionnaire na ba soda soge loge za 100 euros bango ba kosomba on ba 40 na ba 60 tala na fonctionnaire ndango bon siko yo okoloba na fonctionnaire ou bien na soda que yina Félix Antoine Tshisekedi mukola na soda ndimaka ke na tabolo ka beto babala donc parce que soda tala ka soda ndika ndo kufanza yango no moni ba guerre to bando ko kokate parce que soda zo liata zo sokolata za na le côté mesikoyo omoni makamdeza omoni bato antu ba osala eza distraction ezali distraction parce que muto abandaki makambo wana amemela ki a diviser biso la vérité des yeux na suka apo et c'est toujours ka soufa Fayulu yemo pe na suka a 5 postes bon siko so ba pesa ke poste mais Fayulu suka ngo bandoloba donc tika distraction peuple congolais to se ressaisi muto azoya azali présent na biso ya congolais toyebi papa maman famille to tangane na bachi toyebi place avandaki donc tozala na conscience na biso ça la passe ti bekolo mususu ata ba belge ba oseka biso mais o azoya na boye bagaza présent o ya ko meka kaka omona sort na ye est-ce que il y a aussi il y a rien sans rien mais position na yo vraiment comme un peu moi donc comme un peu moi trop nettement trop sérieux est-ce que vous en a profit moi aux zélateurs président Roya Bobetine Kati et puis te surtout gars na v César ambassadeur à RDC à Paris te ministre donc moi le moi bien on Robima fiston je vais te dire une chose au moni ngande nazabo au moni naza objectif bato balandi balanda 5 minutes bayebi ngatango il y avait Fayulu président de la République Félix Antoine Tshisekedi na Chadari na lobaki Chadari jamais Félix ou bien Fayulu omoni ngande nazabo donc soki Fayulu alekaki nango bando sala ndenge na salisiko donc parce que je considère qu'azamo na mboka pouvoir ezongi na opposant ezongi na maboko na biso. Moi, j'ai aucun intérêt. Au moment où Nazaïbo, fiston, donc après n'ako kendekine. Ndeng Nazalaki bo n'ako zelatem pepe na kekin. Na kenda pekin ndeng batumsu pe bake na vandi ceux qui nazo zelake. Je n'ga na salango avec donc sans intérêt. Na kansi mission club original balandarango na ba tutu o baza pembe na mukonzi. Donc mukonzi pele mso alandarango. Ba yebi bango moko. Ngana benga tam mutu morote ke na nini ke botala batu tout bazana à partir ya bureau à président na loba mutu atinda ngate na benga pe mutu morote ke o salanga bo donc nazo salanga na po na mboka moni président na biso aza congolais il faut tozana logique tozalaki na mupaya to lelaki fiston alongwa donc ata mbwa ya ata mutu moko aye soki mutu aye aza congolais to ko bongisa lelo tozui congolais na likolo ya batu nyonso to mais siko to bongisa pas tozali ko bongisa te omonte ke tozo kene même pas na logique heureusement que bato bazo mema masolo ondengwana baza mukie par rapport à bato bazo raisonner bien donc moi j'ai fait ça pour na mboka na ngai ndenge na baki 5 minutes avec ces angadi ezali éducation civique, ezali cours éducation civique. Ngai combien de bato ba benganga ba mama ba papa ba mikolo ba bi papa moni ndenge to bengi obo. Biso zaki na sima ya Fayulu mais tellement to landi be mission na yo. En tout cas, to komi penza na sima ya Félix Antoine Tshisekedi parce que ozo sola bien. Mona esengo parce que on comprendre que message na yo eleki mais c'est sans intérêt. Tozali bon le lataku du lelo ke o ba salinga likamoro be ba nomengo be likamobo. Ezakutu ma BPT parce que tout ça il mboka parce que batu musuba ok depuis batu musuba kansa ben mais moi je suis pas aussi malheureux na kata mboko ya yo kansinga na tanga comme na tanga Wakanja Jean-Claude na Canada allo bela mboka est-ce que Wakanja atika Canada kenda
akenda te. Donc mutuna mutaza na vi na ye awa donc ba msu bakenda etanga mangi bakende ngape so na lingaki na kenda poste na ko kende pembe na kenda ki. Donc mutu tout so comme omonika congolais mabe na soko zo salikam César Ngadi ba koma mingi bazaka na petit ne doudoulé basi ba liembongo ba komika ko lobela Félix parce ba koma ko liambongo kaka congolais koma ko boule ko leka ye moko mukolo boule. Donc ça na ngoto sala mboka to sala mboka nga petit na songa na liobe na zane petit na yo za na ngati oye bate mais congolais comme ka so comme sala likam congolais lingi vérité te so comme ça ka likam ai bali mbongo César Ngadi kende no kuna kisasa ko luka poste do bino bokomo tinda bot na kisasa na makasi donc nga na yo sala ezali na zo sensibiliser bat donc vraiment je fais ça de moi-même. Donc Moutati Narangate, ngana président de la République to la rapete, ngana ba conseiller pe to la raté, mais balantra bémission parce que bémission ezali malamu, mama kalanga zalaka, mama kalanga dudu soit ayebi to kenati na Belgique to sala émission, mama kalanga lobela, mbogese mama kalanga sa kenda kuna kena ovan. Mais non mais ceux qui le louent, ezala yo, ezala mutunyo su. Ba pe so poste. Aux affaires parce que bah peut se poster na congolais net yo bah lobby bah monique il faut ça l'amboka au ça l'amboka donc c'est ça. On va marquer une petite pause, excusez-moi, et puis tozo zonge labino. Salut, bana partout dans le monde, bana monde entier, bana poto, bana partout. Donc désormais, Christelle Kakuta Laurent de la presse, le site internet Clébo Original. Mon boss César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc désormais, l'émission est Kanakata Cléboa, ma politicien, il y a ma musicien, il y a ma artiste et comédien, il y a ma moutounion, son oisa malouba. Cette fois-ci, le roi de la presse de retour avec force Clébo Original. Nous avons serré ma ceinture. Oh, elle est comme ma foot avec César Ngadi, Clébo Original. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Merci, Tozongi Lissous, une émission au contrôle technique. Na invité Nabiso César Ngadi, na pesi merci, Naya Doudou Swami, Azana Sima caméra, Yem Taza Ozabiso, Nabili, Lio Boza Kolanda. Alors, Nalingi Siko César Ngadi Oloba, tant que maintenant leader d'opinion. Au pesi da ni ba réponse na yo, au s'adresser na batu oyo, Baza Banti, maintenant Lingo Lobela ba pro. Olobela sko bateau ba koya le 17, ba ko uta, o ba ko longwa na Paris, o baza na Bruxelles. Au bas à Londres, au bas à Francfort, au bas à Suisse, au bas donc au bas en Europe, au bas au message, il y a assurance, il y a garantie pour arriver à président Félix Antoine Tshisekedi le 17. Ok, donc bande konanga ba oyo baroya donc bozala kutuna ko bangate parce que o nyo surtout bozomona wana réseaux sociaux na ba congolais to comment ko utiliser on ndenge ya mabe donc loko tout congolais utiliser on na ndenge ya mabe o nyo surtout na ba osala bazosana bango donc ezaka ba buzz balingi ba mona parce que ba mona na kala moni combat eza sundenga kala te donc balingi ba mona na mais eloko moko elekate o azoya aza camarade na bango te aza muninga na bango te azali chef de l'état Azoya na mission moko officielle et puis invité il y a roi Baudouin et il y a invité na to mesala bandaka la roi Baudouin etika la biso na mutu parce to kola na ye roi na biso na donc to azoya en tant que invité il y a roi des Belges donc ndenge zawana le losogi président de la République azui likama na kati ya Belgique
ezana mutu ya ba belge parce que ba mutu ba invité donc yeba ke ba rolinga kutu ba jewane salamate et puis na habité bato bazoro lo ba wana soki ndenge nini donc ataku na kisasa ataku do président de la république azole ka pembeni wana il faut y déjà kuta ya vers yo o poussa na te parce que soko poussani pembeni ba ko beto pe masas parce que ba habité ke lo ni no sana on nzoto donc bo bangate il faut to la sa communauté internationale que batu oyo bazako lo ba n'importe quoi baza mukie. Donc majorité ezali na batu oyo bazali kolinga peuple congolais botala kaka tabino mutongo oyo tolobi te ke batu tout bazala pro ou bien collaborer tingai mais botala depuis Congo na biso e banda Mobutu donc Kasavubu tisiko donc classe ezalaki batu bazoko futa mbongo. Na secte témoignage moko maman moko mwana né 12 ans à kenda ka classe à cause du premier primaire na 12 ans parce que mbongo ezate. Bozo se rendre compte que ban na bozo ba ke ou ba chege une partie ya makamba ba chege bimi parce que bana bando ke ne classe te. E ba ke bana ba ke ne classe te ba kutani. Ba osala makamni. Ba osala makamba mabe. Donc botala ka ke na ndimite ke muto aza congolais. Akoyi ko lobake makambo yo donc école gratuite yo za mabe. Eza mabe te bozo tala ka ke président na biso azana bula malam donc yango to senga ke boya penza boyo ko lakisa penza ke toye ko yamba président na biso parce que eloko moko ya mabe e osala makutute e ko gipe ko sala makate donc to ya biso nyoso tout ozana sima ya président na biso fachi donc to lakisa penza ke mukil mobimba bato yo bazo bunga nzela wana bazana bango batu moko ezana te et puis batongo eloko moko esala mate donc boza na garantie na bino ke eloko moko ya mabe ko sala mate to lakisa penza ke président na biso to lingiye na biso tozali na simanaye. Ouais, balandi ya émission contrôle technique nena absara bino na début que contrôle technique est une émission oyo e cheka batu. Le loto checker i colosite. César nga dito lekisi na contrôle technique boyo ki oya lobby. Oya lobby eza ba propos na ye. Et puis émission oyo contrôle technique na cléboa ya plutôt contrôle technique na 5 minutes. Bon mon abiso les 17 na za 20e. Caméra, micro, technicien, il y a Clébois original et Gozalawana pour Nagoyamba président Félix Antoine Tshisekedi Oyo alongwaka Bruxelles lokola candidat mais lelo azoya Bruxelles lokola président. Alors peuple congolais tous ala vraiment totika no buzoba wana vraiment za moi na maman na biso moi na papa na biso ndeko na biso to yambaye ndeti yesu ba yambaka na Jérusalem. Toya ebele to soutenir président Félix Antoine Tshisekedi azali ndeko na biso na lobi yango bien alongwaka lokola candidat opposant mais lelo akoya Bruxelles lokola président de la République. Alors le 17 na bengisi bino nyonso boya ebele na aéroport ya za 20e papa mama boya to yamba président Félix Antoine Tshisekedi azoya eza pour intérêt ya peuple congolais. Alors de comment on a souka émission na biso nazo songa sous c'est pas César ngadi aloba liloba ya souka po to clore émission oya poko lelo. Donc fiston donc merci déjà na invitation na pour na émission na yo ezali émission vraiment oza une des émissions phares na kata Cléboa original donc vraiment contrôle technique ezali nde tolbaika contrôle technique soko ya wa mutu eza bien te donc vraiment aucun na casse donc ezali vraiment esengo po na yebisa monanga ya suka donc na lingi na yebisa moni peuple congolais il faut to yeba Congo na biso wana nzambe alingi yango omoni makambo yito le katozo mona ngoneti seki to biki na liwa batu ba kufa donc Kanambe azalaki prêté atika pouvoir donc eloko moko esali kaka boye ke Kanambe atika penza pouvoir kaka boya leki ndengi papa Tshisekedi ndolo bake donc tokozwa pouvoir sans makile tanga donc batu ba mona ngoneti seki donc Kanambe eloko moko yewana ezali nzambe mutu atindi et si la kaka on dirait na ba pays moko civilisé. Et ça la makate na ba pays Afrique donc Kanambe donc na ba frakato azanango azaki prêt atika pouvoir te ako azaki sodango vana tina suka babo maeme ndenga longwe donc avandi kaka na kingakati na mais de mauvaise langue donc bazana tina te ba opc valeur mo na place azate heureusement que valeur wana président de la République à lakisi bato bazaki na ba doute
président de la République alakisi bango na gouvernement oyo parce que tant azozongisa bango Félix atimba noko azozongisa bango nanko parce que makambo asali na 3 fois ana akoya koyebisa ilunga mokolo moko tanga yaki ya suka yebisi o bekolo ezalaki te bon pourquoi est-ce bekolo wana monaki honte amonaki yango alakisi batu ke bozonga boya ba mona penza ke ye mutu azo diriger parce que soko atyaika mbala moko bimi bango ba mona bimi motera zo yaka lobby makambo na to ayebise dans 3 jours akwa yebise na mokolo moko asali yango na nkopo alakisa batu ke donc ye mutu azo diriger donc tozala na bilobela te président azali moko ou azali wana et puis azali wana pour 5 ans donc président c'est pas facile pour lui hein. Ezali mboka na biso eza a recommencer à zéro donc mentalité za mabe donc aza na musala makasi akosala donc azali magicien te avec coup de bague get magique boye ça là non il faut to tient maboko parce que aza mutu akoyi ko bunga nzela to kozongisa na nzela non président bonabo donc to tcha président na biso maboko azali mwana mboka azali lokola biso donc vraiment na sengi na bino to kuta na bino na les 16 na Bruxelles donc to yamba mokonzi na biso azali koya merci. Alors merci tokomi na suka émission na biso contrôle technique ya poko lelo na yambela kibino César Ngadi responsable ya Cléboa original tout le monde est d'accord et il a restaurant ainsi président Azakoya donc semaine oyo avant président ya na yamba susu des invités show obaro lobela susu sur actualité na biso ya Congo donc bozala toujours connecté branché partout où vous êtes bonne soirée na ba famille na bino donc d'ici là, lobby, après-demain, Bozaba numéro Moussoussou. Merci et bye.